Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Tout le monde a vie, na belle. Tout le monde a vie, na belle. Ça belle vie. Oye ko zwanga madame nanga Diego bandelo ta l'émission. Mais madame a autorisé ça l'émission mais alors bité que ba proposer ko loba madame a yeba. Non surtout to loba kana munoko na biso. To yeba ka pourquoi on parle ça. Elle film da pesa pena mamsi. Bouyo sur la chaîne. Ah bon? Parce que même ça dara na poso sur la chaîne. Eh ngana ko na lo bana eh biloko fo alule. Ben lui le ba sala biloko fo atop bizima benga kana jouer. Lelo SB poza SB ta parrainer ngo parrainer ngo za belle vie. Faut continuer. Est-ce que ngana ngo lobela rango? Muto ayeki na Matadi Kishasa via encouragement n'est pas marraine. Il faut to tangaka. Bagage ya classe que za mutute oza zoba zoba. Il faut ça na bagage à mutu. Vous comprenez? Tant qu'on y réclamé et le bon marraine. Qu'est-ce que signifie d'abord marraine? Si va signaler chaîne de ba fille kita et le côté on a ba kosa. Les animaux. Ba fille ça qui est laisse le vertige. Si va signaler chaîne de ba fille kita et le côté on a ba kosa. Muto ayeki na Matadi Kishasa via aze lilingi ya via baninga ba sa ba délivrance ba lesbiens batika bino bo ko banango tilelo reconnaissance bozonga Matadi bo pesa merci na via wa ya na bino bozelaki émission moke leka ba poser ba question après bozo ebo yo na théâtre otika mobile non ndako tanza tambe tout fi ya matela na sefi ya bwaka nzoto a rideau supporter ba okumisa ka joueur obetani biete me ba okumisa kaka Ils ont renaissance. mon tout tel ka monotonie na monotonie ba supporter ba okumisa ka joueur obetani biete me ba okumisa kaka Ils ont renaissance. mon tout tel ka monotonie na monotonie si lande kabila ata bo fingi ata bo mati bo baluki boko kara ayebi ka oyaza ayebi force na ye ayebi pourquoi bato ba otanga kombo na ye ayebi pourquoi bato ba olela na kombo parce que ba mike o ba pembeni il faut to lia bango na ba mungu na ba zei biso zate ko ba comparaison ba fali ba faire ba nini te biso sala bilo ba mike te biso sala mikro bilo mikolo iteno yo lata nanu marraine wana alata kati fia boma mwinda bomana mwinda papa na wa bilamba zei makasi ana zoba Anani zoba muchopi faut penser à l'émission on a perruque non ça peine à make up te ça va tout la tali ke o na le bilanga belle fi ande kunanga fallait mabako ka sentiment nga de mama ye soni ba finga sara to la yo sepiana soni ba finga sara to la yo sepiana omunda bana bato tela bango matiti nemde yo ka pasi ba yaza lo kwa sarato la na linga ka kotoka makasi moninga mchopi na linga ka kotoka makasi so toka to na santé te ba yaza lo kwa sarato la ye pasa salité lo kwa sarato la atoka ka payer on sait émission zo panza nous zo tombo nous zo salabo bando luka nini agitation bonne santé qui to faut toka mais quand on peut de mon c'est normal ko toka ngautu ko fona to ndesi ngapi na nazam na linga ko toka makasi mobola muchopi mais bien c'est pela na kotoka ti asepela na toka akamada sarato la tibitoka toka yo muchopi omoni citron o na cheli yo mungwa o na fini na no boepo il faut na sili suppose sila non c'est le di émission muchopi sitosh olia lito ya mutu okata mutu lito yo tafuna omela ça veut dire citron o na mungwa tant non lia au monde non posa oza somo do funa lio boy oui poser ezate allez mutu ya mutu ndi allez lito ya mutu tamba kata ka ba gilet likwa kindumba il va dossier bateau zoango wapi mais bakate ba palola na matonge FBT SARL, Agence internationale de transfert d'argent et frais de colis. Nous sommes à Kinshasa, sur avenue Victoire, numéro A40, dans la commune de Kialamou, non loin de la maison communale. Retrouvez-nous aussi partout dans toute autre commune de la ville-province de Kinshasa. Agence Nabino ya sur FBT et comme une adresse ya sur. À Lubumbashi,
sur l'avenue Chef Katanga, numéro 5 au centre-ville. Merci mesdames et messieurs, fidèles internautes, vous êtes nombreux à nous suivre partout dans le monde, la chaîne Nabiso habituelle Congo Liziba TV. Vous avez vraiment Roland l'émission Nabiso. Merci parce qu'il y a des commentaires Nabino. Voilà, et ceux qui sont vraiment des beaux là. Merci à mon équipe technique. Vous avez toujours au forum Moulin, on a moni Jonathan Dario derrière la caméra. Pourquoi pas les Ketchup Panda. Mobali à Pembe, merci à tout le monde. Oh, il va soutenir des pros de l'UE, la bonne de l'UE. Remarque sur les appels Saranga, la moni Maman Jackie de Colonne, Gapo Temer, non Zilaraka. Maramba bien Zali, pourquoi pas bientôt là dans un an qui Coca Fils. Bientôt là dans Kinshasa là quelques jours à Coca Fils d'ailleurs bien Babio ce jour déjà d'avance à Kinshasa aux Zarazala. Merci Nabi Onyon surtout pas à m'aider Massoudi dans les États-Unis Bambote Belé. Merci Nabi Onyon sur Bolingaka Diego les mignons rappelé la ligne Rabino Mingi. C'est que les gens disent tout bas ça fait un bail na yambaye ya Gola. Il y a Gola, il y a solo là vraiment Makamboza, ma comédien, Alexandre même pas des semaines sans que Makamboza là. Tout solo là ma propos il y a Mochopi au Wapi, les gens disent qu'il fallait pas le Makamboana. Est-ce qu'il y a qui important le Makamboana à rappeler Batou Nengue Belleville à la marraine, il y a SB, on dirait que reconnaissance c'est raté. Il y a Gola, tout ça na plateau, toujours bienvenue. Bonjour à tous les abonnés de Leke. Mikolo, toi, on a assisté ma tata moi si théâtre. Théâtre, il y a des questions. Tata moi si Thérésia. Et puis c'est on se tombe bisika bisomi bango, bagola chou, bagola love, panda. Poto se le rendre comme. Mais kala, on manque biso fort surtout ba bonne na biso ya Congo Liziba, mon en kala fort. C'est quoi les problèmes? Na sala un peu business pour notre 100 francs picota. Très bien. Na ya akate ke na memi sac ya mutuma boye, asombelinga ilamba boye ya Chine. Après na na fandi na banzo lobela mutu na te. Pas biso ba bakuk. Oza mona bakuk, mona mams, osa pe musala mbongo pezo kota. Très bien. Et c'est ya bato ba memela bango sac, ba memara sac ipo. Mucho ba memara sac. Oui. Ah bon? Tout banabia moko tout banapé marambo mbala momba. Il y a un citron, il y a la sel de table de chelnga on a sani bien. Pour so exalté bozo bon on a mis ça bozo un citron. Non les canons. La yabi kabiso nyonso tout c'est la YouTube et on se monnaie ba propos Mochopi. Mais il y a des gens monsieur soit condamné il fallait pas le Makamboana aluka kimia. Yo d'abord comment juger d'abord ba propos Mochopi? Ah non zoba. Ah nani? Zoba Mochopi. Faut penser à l'émission, on a perruque. Non, ça a peine à me capter. Pour na coca, na l'accent Mochopi qui a salité, a sitoche, oui, a salité. Batou botanga bien, na ça ni poudre, ni eloroté. Et on a l'ongolé. Pour y pas les gars émission, attends comme on a besoin faire ça make-up, faire ça perruque. Là, regarde, ça make-up. Azena make-up. Azena make-up na chemise à mon nene à chinois. Très bien habillé à la taille. Papa, nga lekeli na sengle. Na longoli perruque. Na lekeli na sengle, na longoli perruque. Na che make-up te. Non répondre ce que zoba si toche à salité ou moi je suis à senga masanga. Asenga masanga nga, asenga masanga. Nga non loba. Moi je suis à senga ba masanga. Na zangi mbongo à transport, est-ce que so aux Zéling na amta TVT. A sitoche, a salité. Non qui est non malembe. Mochopi, os l'échec kabafi à théâtre Mochopi. Yo lelo émission on on sait na mungwa na citron na mélane neken po oazei. Ba question na ba réponse yanga. Mais nabi yé a fini pe mututé alobika kenyo bo jalousie. Jalousie Mochopi anani ani lokote. À la chaîne na yé a produire ba film na yé a star na biso to na mingi. Gag to film. Il y a des films oh. Net les ketchup ça film. Na longo no ya biso nan. Po to radé old. D'accord? Tout est dans la logique des choses. Na longoli no biso na nous les abakouk. Na longoli pomba si muto appelle ça ba tout tourbillon. Les que ça le film. Gag à 7 minutes. Obio sala ngaku na salisa ba gag. Nga na kenda na futa mbongo na salisa ba gag. Nga mo pe na joie na kata gag. Zoba Mochopi pe azaki wana mena boya kotsa e. Ah bon, azaki na casting. Ayaki afanda na casting azela ke ba kotse na boya. Na liesa spaghetti na sanze te na boya kota na gag.
Il va bien fait le banc, on a TV boité. Azé le côté. Prochainement, Ngana loba. Ngana lobi. Ngana loba. Na baki oya bakuk na ye yo. Très bien. Oye na ye. Ata na obela na oya. Notre c'est émission na zena moi na hôpital. Balanda nga na hôpital na saki émission. Oye na ye. Ayaki abakuk ata nkombo asila na ye na tanga pe bango. Na zongisa bango côté ba uta. Ye bisika uta. Mukamate to zela. Oui, Belinda uta matadi. Tolo bango awa. Baluka reconnaissance. Mutalobi makambo eza muchopi. Ko Belinda nabi omoni po zoba muchopi afanda a expliquer ki bien. Abi boye ko zwanga wapi? Boye ko zwanga pa madame nanga. Madame nanganda pesinga pe bolande mission na bien. On n'est pas des imbéciles. Abi madame nanganda pesinga permission na sala émission so tout nanga kombo neti ya basila. Na ye ko lobango ate na ye loba makambo madame nanga. Très bien. Mais le quoi za zoba zonga ki su na makambo ngo aluka reconnaissance na zongi sa ba on peut pas que luka reconnaissance. Reconnaissance c'est anime. Hein? Neti anime bon ba luka. Ba luka neti na lobaka reconnaissance o ba luka pas sila. Yande nini? Mais ma belle qui marraine ya sila on dirait. Marraine à sila. Nan sila lobango na TV. Na bi belle vite na bi Belinda. Belinda. Moni Belinda. Azonga na reconnaissance c'est pas sila wa le côté pas via wa le côté na matadi. Azonga nanu na reconnaissance wana. Via je te salue maman. Azonga nanu na reconnaissance ba te bazwanga na matadi et pas moi maman mo bosil via lelo o naza lilingi na ye asengi merci parce que il y a de polémiques o ebima ba nyama ba muchopi ba loba ba manka ba pesa nzela po ba manquer via respect ba benga ba kisita e uta côté kuna batu na bango mo o ba ya ko tekela biso makamu poto le canon de mission alors bazonga nanu na reconnaissance wana bango moko bake luka pena ba moto moni nde batambola bake luka batu musu bake pena nda kwa via lelo to yeko tala yo na merci o sala ke Belinda Azala et ça projet na bango mais yo zo emboîter mbamoko parce que ce qui est belle vie aujourd'hui c'est via to mon vie na belle ozo sa belle vie tout est dans sous sa misi ça te bon ils ont bongo to kitana c'est Aza Belinda ah belle vie Aza be Aza Belinda vie qui est vie wana nde ça la belle vue toi la vérité tu batu na bango ba ya capable je vous apprends ce qui est vrai. Ah bon? Voilà. Ça veut dire il y a une image cachée là dedans derrière les noms. Image cachée ou pas, on parle de la reconnaissance. Bango ba luka reconnaissance basa la télé-réalité ndenge ba mais yagola tout sur la non pourquoi pas boli encore admettre que Belinda Bellevue m'a appelé Sabino goût au la chaîne jamais après ça me so goût nande pour Beckham azalade Beckham yekuta azalate na vie azalate allié déjà zalaka banjo nding ba partout tango biso to yamba sila na Cape Town na bi belle vite na ba qui était na yebi été vous comprendre tous à la reconnaissance on a ba luka basa on pas via mutanzo bango na matadi basa non reconnaissance pas via azwa bango na matadi poya na bango awa basa la reconnaissance peke kombo wana ya Bellevue et uta wapi ba respecter pe kombo wana Bellevue. Mais Yagoula, où allons-nous avec Makambo? Parce que devant qu'il y a un moment, et comme on d'abord ici là. Après ils ont les sous Bellevue ici, les ont sous tout le monde. Il y a Monsieur Batinda qui est. Batinda qui est. Ces propos parlent. J'étais au bureau. Madame nanga Diego bandelo ta l'émission. Mais madame a autorisé ça l'émission mais elle obite que ba proposer au loba madame a yo surtout au loba kana munoko na biso to yebaka pourquoi on parle ça. Vous comprenez et ça le quoi pas et pas ba bakouk si la lingaka teke rien du tout. À ça ordre. Vous comprenez aza nzela tout droit. Olandi sikoyo yé ami fundi yé moko abi madame nanga obi nanga na sala émission à 30 minutes ça veut dire tout ce qu'elle a dit dans 4 émissions madame na yebaki amu. Tu comprends Diego? Basolo la bien. Basolo la. Siko olena ya gauche droite. Na zongisi bango nanu bango moko. Baluka nanu reconnaissance. Hein? Batala oyo ya biso oyo auta wapi. Olandi. Ndé ba ignorango. Ba ignorango. Ah bon? Il faut ba yeba ke auta oya bango wana auta na matadi. Muto yeki na matadi Kishasa via. Via aze lilingi ya via.
faut bango peut pas reconnaître on. Mais tout le monde a vie à jouer maman se vie bamboté c'est Kozali a joué peu déjà na Belle Vie TV. On ne refuse pas. Mais bandi pas à reconnaissance parce que ça va blessure intérieure. Ya gola ils ont pensé le mutu mo na le bien on a TVT qui a va blessure intérieure. Na yebisi. On demandait qu'on jouer pas moi ça veut dire qu'il y a à reconnaissance. Il y a mon lobby reconnaissance au bango. Moi je parle. Très bien. Reconnaissance au bango ba luka. Bazonga na ngoku na ba ke pesa merci ya kombo wana ya via. Je suis en train de parler. Bateau va comprendre, ils savent de quoi je parle. Mais oui, mais pourquoi Bino Bolinga qu'on dit marraine Isabelle Vie. Marraine Azate, tout le monde n'a nulle part. Mukolo n'a pas l'accès à marraine Teye Moko. Ce que tu dis, moi, si moi, boyo, nga marraine asila. Côté ni. Tu que tu as une réunion à Bakouk, tu as un groupe à Bakouk. N'ayez bien noté. Je ne veux pas parler quelque chose il y a. Pour le baka appeler aux gens. C'est même c'est une marraine. Diego. Non bien. Et ça bâton encourageant à pète. Il y a golando ça pena chaîne bongo, c'est bon. Très bien. Après le bino ba yoza paraît chaîne nanga. Non mais tout ça ba réaliste quand même. Ba encouragement ils ont marraine. Nandeni. Très bien. Non. Très bien. Oye na ye na zio na matadi. Belinda il y a tout qui chasse tout bando ça là théâtre. Ba ye na Kinshasa commence à théâtre. Est-ce que vie à marraine na Amare noté à l'accès ka lokolo niata a po sotoko makuna après ton sotoko lit amare noté to marraine ils andeni expliquer biso marraine na marraine to kulat to leka na ba malongi marraine wa simbiton ba tsakinga na mai na ndimi yesu lokola mokufi mobikisi monini wana ba tsaka biso ma marraine wa simbinga na communion so communion na bango isa mai wa na butoto na moi encouragement n'est pas marraine. Il faut tout tangaka. Bagage ya classe que za mutute oza zoba. Il faut ça na bagage à mutu. On se comprendre. Tant on y réclamer et le bon marraine. Qu'est-ce que signifie d'abord marraine? Signification marraine est ça non nini. Oh abandi make ya za marraine na bango. Pas de problème, on va assumer. Ton dimi marraine, mais de quoi? On veut comprendre pourquoi il y a za marraine na biso en quoi. Ateke la biso filmé. Azala place morote que film maison les kababi que yem toazana koma ki na buku wana pesa ki et salemate en quoi elle est marraine en quoi elle est marraine et ça na sika monte to kebabi que bon awa bisalo futa $100 marraine de muto et pesa et salemate elle est marraine en quoi azaba marraine ba salite ba sitoche muto na 5 minutes citron. C'est que Obino bozo reconnaît que ça que encouragement il y a Belinda d'encourager kaka na pécio exemple je te dis très bien yo pesanga courage wana Liliane yagola osali chaîne maman publicité kaka zalaka fort et ko mata ekola wa parrain na ngate na éviter ça non expliquer bien chaque très bien oza parrain na ngate oza o encourager kinga c'est fini. Vous comprenez? Tant que vous avez dans cette émission, tu n'es pas parrain. Au combat de Liliane, l'émission est comme la tenga bina omela. Au aider ngawa parrain en rien. Voilà. Mesdames et messieurs, fidèles internautes. La qualité non là tana nous marraine wana à la takati. Non qu'il dit. Si la moyen, si la patron makasi banda awati, pesa non. Oyebi signification citron. Yo muchopi yo sale émission zo tokozangi mtotinda talanga bana mobola muchopi mais abia sepela na kotoka ti sepela na toka akamada sarato la tibitoka toka yo muchopi omoni citron o na cheli yo mungwa o na fini na no boepo il faut na sili suppose sila non c'est le 10 émission muchopi sitosh olia lito ya mutu okata mutu lito yo tafuna omela ça veut dire citron o na mungwa. Tant on lit au monde on pose aux assomments de fond à l'eau oui posez ça voilà mesdames et messieurs chopi sans alito ya mutolia ali muto ya mutondi oh ali lito ya mututi tamba kata kai ba Juliette likwa kindumba ali lito ya dossier bato zo angu wapi o me bakata ba palola na matonge yo bite ba palola ba tobola ebo muto na tobola ko bente fam mamulo pena alikolo akwa malera mninga yo lingo bobonga ka so boke ba fête bolata pe ba roba bien te bolata ba mitiko mucho pio la teni non on la teni non na mariage ya nan ya comment on dit ya coquette on la teni so ze lamba te foko defa mucho pi
oza salité en tout cas kombo elandaka muchopi a salité mabele muchopi o pasa na bomo yango yo foko lia yo komelela ko neken po zeye longo o mbisa mai bachaka citron bache mungwa bache mai moto ozu bien au maxil ko po zeye longo nde yo ou alors nous na makambo et très to bando bunda to kutani to bundi to kutani to bundi po to lobi mingi pona mams o sa nyonso oye na ye bango nyonso ye place na za pandaka bayebi muto azangi koyeba za te yo muchopi na pesi yo mise en garde muchopi na otanga mobali no atchako misapi oyo lembola ko comme ça mungo ka mungo ah non pas jusque là pas jusque na otanga yi et on a la vie privée na otanga vie privée yo ezamba suka oya ofanda na kitso tanga kombo asila bokoza nete ni koto me massacre ni koto ki boy ni na famille belle famille na yo ozana été on dirait na tape émission moi ça na ba rési on dirait si là na mo chop on dirait ça passe pas na bien ayebi comment on peut mais ala mo chop ça santé comment on peut mais silangeni comment on peut mais ndeni barana si la tendresse dibinga biso ba yagola ba Miriam Mampula ba mapungo Sandré Kapoto ozo comprendre mabanga na oya bato abongo nde bazala babino baleke chupanda yeza le quoi saratola ye pas sa saleté le quoi saratola atoka payer on sait émission zo panza nous zo tombo nous zo sala bo bando lukanini agitation bossa maboki botike émission za binoté finalement boire de quel côté boire na théâtre to boire ba journaliste muchopi fait gaffe ezala mbala no asuka oya ofanda ozui kama lokolo wana salité ya bienté ya pembe tata le kwa ngabo pata na cheboe au moins que le quoi moi le kono mukia salité mbindo oye po fanje osa l'émission otanga kombo asila ezamba asuka muchopi na salé le émission 15 minutes Combien de minutes on a essayé Mochopi, non, on a 6. Mais on va d'abord analyser les choses parce que à sa l'émission où elle a parlé beaucoup de choses. Donc, me rappelle qu'on a analysé ce côté le bas qui bien aux assassins, on a vu ce que le bas qui bien, ce côté le bas qui m'a bien, ou le bas qui m'a bien. D'abord, tout côté d'abord il y a ma vie qui m'a cambo. J'espère que vous êtes au courant d'ango et vous ça là, mais apparemment elle déplore que beaucoup mieux que la TV que ça na chaîne. On dit ça bien le monde na chaîne bo le monde m'échappe ndé beaucoup mo le baké on va vie kiti ba signaler bino chaîne et pas na ndé bobi qui va signaler bino chaîne mo le na ba TV qui va signaler bino chaîne Josu moins to kota Canal Plus SB Canal Plus Josu moins to comme na Canal Plus SB na Canal Plus donc faut chaper nza abonnement au talibiso na Canal Plus na YouTube ba signaler bino yombo mokima non signaler bango mono bazana ba vite biso to beta lelo mais dernière film to Monique non ça va na bino quand même au mona que moi moni to za na préparation ya Canal Plus biso to za na distraction to ko kan répéter tant to batami to za makambo to sala omoni soko bandika osa musamo kenda ba les premiers tu les 30 o muto amona yoka obimi tango zui salaire muto yeba akenda musala zui bako mono sombi eloko moko boye bako mono kotisi provision bako mono salibo ozolanda c'est comme ça. Alors pourquoi na ina lo babongo soki biso to fandi kimia na biso on prépare toi na mondo ki we ezana seto il faut affecter ba vie et affecter vite tout est tourbillante et beti combien mais il y a bwana c'est à qui mais quand même il faut admettre que qui makambo et bouger na éviter il t'a dit qui makambo na tala moté c'est pas le temps j'ai pas le temps je suis à Bakouk non kita no biloko na mais quand même autant la ba voisin lo ba sali ba voisin au moins il va ndota ba voisin awa et comme éclairage ici éclairage ndé au moins éclairage té awa avant ndota ba voisin awa et comme éclairage mais on va pembete le quoi au monde na chebo té ata ba mwindo monde na chebo awa et comme éclairage ozo comprendre au bibouindo ça yaka donc peso exemple dans son émission apembe té amwindo akuliani amwindo as éclairage
Moni, az éclairage, azikate, az éclairage. Pongo lobi pembe. Na peso suko ba différence à makambango. Kindelo, ba comme éclairage, ba na visibilité, ba mwindu ba poso kilo ba salité. Vous comprenez? Ba salité, ba bienté, ba zei, bango nyonso bango na numéro 1 na bango, ba bienté. Ba changer na habillement, ba changer habillement, ba changer ba talon. Babanzola ta ba talon likolo, ba bimisi pena elamba ya mannequin. Ba bimisi pena elamba, nani? Talon muchopi na émission. Talon chef na bango na talon à 1 euro, 11 euros. Bon muchopi la tani. Muchopi la telo. Chef na bango ati 11 euros. Bon muchopi la tani. Alors t'as combien d'euros? Moi ba 2 euros. Pour le papa na nga déjà 15 euros. Parce que muchopi so ati 2 euros dans les qui est kaka. Na leki e kaka. Yo leki muchopi. Hein? Yo leki muchopi. Makasi. Maka na simplicité oyo. Na leki e makasi nga na sukali muchopi ya zei. Il faut lier na citron. Fia boma mwinda. Boma na mwinda papa na wabilamba. Zei. Makasi. Mwinda c'est bien de. Boma mwinda. Ba muna mwa tache. Ah, mwa tache moeza. Boma mwinda. Ça veut dire que je n'ai pas le temps de regarder les autres. Non, faut casque cannabis au mouko bakok. Est-ce que ça a une vertige? Nini wana? Mais qui makambo est frappé, qui makambo. Balobi joueur a kana été mais bozo komisa ekaka. Joueur a fouté beaucoup komisa ekaka. C'est lui qui gagne. Joueur a sala makambo mabe beaucoup komisa ekaka. Na peso exemple la musique. Na peso obi makama joueur ko kate na peso exemple la musique. Oboyamba engati. Botuninga mentir à faire na obeni. Botuninga waze quoi. Waze quoi beta mentir na ise biloni. Azonga beta na terrain ya matete. J'étais clair. Nabaki azonga abeta na terrain matete. Sikoyo, on ne chante pas la victoire avant la guerre. Avant la guerre. To beta ka biso so to bimisi bazora tourbillon. Soka ba okika mam si pa bazui vertige na bien. Kangisa bango no liboke na bango mobimba wan liboke wana o ezai na coquette. Liboke. Ba e maboke. Maboketi. Oh, liboke o bayaki na coquette. Ce que zwa muchopi chai ngala ti senge na okeka na muchopi. Zwa salita muchopi. Fiyo asenga batu masanga o. Wasenga na ba 2000 la transport, ata maputa salite afana na ndako salite, ndako humidité, alamba na mbabola. Alamba na ya star oza ta na $1000 na poche mais asenga ata msongo 5000. Star na biso. Anani? Star na biso ya théâtre. Star. Omemela mutu sak. Tina okufa. Na memate. Milana ni sai. Mais enfin daga moi mobimba na kasavu bo ame masak. Ya gola. So moni mutu une fois, deux fois et comme Alexandre na kasavu bo ame misak journée mobimba. Avo kende loko oza bibwele ba pese moi $10. Kendo lié sa bibwele na sangote. Omoni mutu kinanga ona sali boy. Nde lié sanga. Ya za chanceuse. Azani. Ah chanceuse. Ba memisa ko sak. Ba sokoliso ka leçon. Non, pas jusque là. Ba ochama ko la poussière bo pangusa. Eh. Nasa te muchopi si tout là est-ce que muchopi na c'est sorti na film ne moi ça là rôle de moi joie na c'est sorti de nature à songi de nature à salité de nature à sitoche na ba gag ko ba te filmer na ba gag pe ba tchaki ka kota ba ta salité il faut brosser na balabala il faut tonga il faut zalipeka solo il faut chabo batalio ko raza ki te lipeka mo inda donc ba tchaka e au hasard. Asitoche, tu n'as pas le monopole, même pas une minute. Il y a au fanda, au le belamakamassila, et puis tu es agité. Eh, Ngwandu, merci. On peut ça, chinois, merci. T'as la chemise mounée de le quoi boursa kasarato là. Il y a une chinois. Et vous, Zani? Et Zani? Bon, bah, toi, kato, Chine kato, Chine populaire kato. Muchopi Chine populaire kato. Naka moi ça ka salité na simba ke asaka. Muchopi ta montre et un téléphone. Et un téléphone. Oui. Téléphone les abakouk. Yosko zongo wapi. Muchopi. Ozongo wapi. Ozo tchape li boko boloko la ti montre malong. Na peso montre ke opese to na sandeni. Ati asabu. Asabu. Autumbula pe asabu. On est là walonga.
On dirait qu'il y a un problème personnel à Mouchopi. À part non, Maramundenge aïe mama ya SB. On dirait qu'il y a Mouchopi déjà besoin de guerre froide. Non, ça n'est non guerre ndeni alinga no mobile bien te na vie. Bien. Kete na lingi mobile mo boyban na parcours oyo mutu pa ko leka. Azana mobile bien te na vie. Alate lamba bien ta lata li papa bien ta sepel sanga ni loté. Alumba non solo aza suki ya salité. Même la scène a sepel. Même na sepel la té. Na scène azara songi azara salité bachaka bossa na tinel alata bien te azara ka salité nkele kombo na muchopi azape salité tina mabele. Siko yebsanga. 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 Siko yebsanga. Aza bien te. Tokeni nzela ni alinga mobali ya bien to ezaki te bon muchopi ando bimana mobali ya bien oyo bon ba mona mobali yo Diego oyebi mwasi e bonga pe ofongoli dini sac obimisi mwa $. Loko mwasi na mobali YouTube na ye moko abimisa $. Chaîne YouTube eze loko te ba futaka bango combien Yaya okozala na 1000 abonnés. Okoza na 1000 abonnés, mais ata $200 on ozwa te ba monétiser yo to banda ndeni un compte bancaire te. On a compte bancaire te? On s'en ndeni obimsani. Pesa nga fongo la sac na pesa trousse na ya chocolat. On a compte bancaire te? Ba foute na compte ni. C'est lelo ba preuve. Lelo zo lo ba preuve. Oui. Vous bêtez na maloba, ou bêtez na ba preuve. Pesa nga trousse na za kati. On a compte bancaire te. Émission ya Mouchopi choqué bino hein. Na on recadre et pour sa salité abongama avant sa émission contre Babakouk. Abongami omoni Mouchopi faza na oyo. Ngana na ngo. Yango carte bancaire. Papa. Na ngote. Denga. Ba fute na compte ni. Ngai yagola yang engo. Ba fute Mouchopi ozana ote. Ba photo YouTube et photo na compte nini yanga yango yo ba photo na compte nini anangote azombo ndeni ba yebiete YouTube ba yebiete omoni YouTube autant kombo na yo amoni yo kaka zo ba moboye salité moboye ya kizenga Mouchopi moko boye akoma pe kombo ne kuna mais ba photo wapi na carte ni na compte bancaire nini ya Voilà, mesdames et messieurs, fidèles internautes, vous êtes belés, il y a Rolanda Bisso, vraiment, il y a Gola, Mélana, Thomas Morona, nous, Christiana, nous. Non, c'est la question. Christiana, nous, tout ça, nous, tout Rolanda Bisso. Naza. Mais, ma vie privée n'est au côté, parce que, Aza Star, na Bisso, tu sais, Pelaranae, c'est que Sarah Bisso, Penabandaku, ma vie privée n'est aussi maté, mais tu Mélara, sur le papa, à propos, nae, ou à tenir qui par rapport, il y a, mais est-ce que déjà, depuis que monter la film à SB ces derniers temps, c'est monotonie eza monotonie et non pas biso ndeni po biso moto abato monotonie te et yandeni on est logique film moko soki bo jouer c'est artiste moko to artiste to acteur soki azui makambo bon lecture de émission quelle émission comme ça si là jamais jamais et salema jamais si la les kaka na émission moko et ça la désordre na mboka mobimba mais que le vérité ayaki le baka vérité et puis le bas tout le monde est hypocrite et dérangeant mon qu'il mobimba attends sauf personne et dérangeant mon qu'il mobimba mais les gens sur le bas qui est mon non personnellement ça hypocrite hypocrite s'il est vrai s'il est vrai au moni banguna nyonso o baloba makambo sila ba yebi ke to lukaka ye tala sila matata aza vrai matata que mindondo tcheto mais bagage de l'école intellectuel aoyate ya bango moko wana aya tike muto leki ya gabi na fingaza na groupe ya gabi ndeza ke mutu na mutu ana mutu na ye parce qu'on est ya gabi aye abi tina okufa na linga sila mtatindie Maman ou à salongo ou à sala théâtre maman Thérèse ça le banalinga sila mtatindi mais bino besoin comment tant déjà artiste c'est moi avec la linga sila parce que bino oui que ces jours aussi ba c'est peli na musala na ye division on dirait ba en division peli na musala na ye comment ko lo babongo a diviser parce que jamais na keno sous plus loin
Kabila alongwa kende Fachi aosala boy Fachi aye non batu bakomo yemba suni Fachi Kabila répond bino Kara sila nde Kabila ata bo fingi ata bo mati bo baluki boko Kara ayebi ka oyaza ayebi force na ye ayebi pourquoi batu ba otanga kombo na ye ayebi pourquoi batu ba olela na kombo parce que ba mike o ba pembeni il faut to lia bango na ba mungu na bazei vous comprendre kolonko la to tche bango mungu ko za muchopi olimo na eza ko ba bijou la reine ba muchopi ba kovodor ba Osolana bango te ba sotangi wana kosani Osolana bango te to solana bango to mona ni bonjour ngaka ennemi ya moto te émission no yayo po yo yaki no ya yango d'éclaircir awa pour dire biso to sala makamna biso quand ezak ezo salema eza po mokili ebeta maboko biso to sala eloko te poto lakisa batu ke to salaki po mokili mona ke te po bango kuna basalaki yango biso pe to sali non likambo eza tana tata nzambe tango bande kokela abandaka nanu asali oyo lobi asali oyo lobi asali nyonso te mba moko oyo nzete salami ma epasuka nini non ezaki tana temps au comprendre yango wana je sais pas si tu as des autres questions pour nous démarrer ka suka na kati to bien sur suka kende mba mo yango en tout cas bolimbisanga bolobo Liliane a tuna ezaki ba question te yango ba question à répondre mais je dis ceci Muchopi mobali non ozakane wana mobali ya batute wana bino ba fi ya botola ba fi ya sokola ba fi ya kenda braza ba fi ya baka ba propos wana bien te c'est moi qui parle le propos nini engage que s'engage que son notaire donc ngam na lobi Muchopi awa au moins awa et yana pembe elongwa chocolat awa mais wana otinda choko to awa elongwa ani kakande nzoto biazo ni kate po banko na mabela za Muchopi te awa etela katikati misapi ezongi pembe genou oyo libolongo oyo ezongo pembe fi azanga cheville olate talon émission tambola dango tomona kokenda ba mariage abatu toza propreté Muchopi oa propreté Muchopi oza salité ka lokwa Muchopi asa mabele olata sengla blé ozu blouson rouge otie likolo ozu foulard jaune boche boza ba multicolore poani poni bo ba fi ba multicolore concordance ezate olate lamba rouge ozu soutien ya vert bordeaux otie na C oye fait abatozo fingsa bato théâtre Muchopi o sala ka film te yo saka gaga 2 minutes 3 minutes YouTube e bioté on a compte bancaire te ba futelo wapi babaku tout baleki yo bango tout baleki okokena baku kata moko te si torche de fille obiki ka pour papa zao moyena lo bezate pour ngana bombardo bilo moko ba fi bazanga ba papa ba fi ba meka mungwa balekana baninga ba osa ba délivrance ba lesbien batika bino bo ko banango tilelo reconnaissance bozonga matadi bo pesa merci na via wa ya na bino bozelaki émission moke leka ba poser ba question après bozo ebo yo tchena théâtre otika mobile non ndako tanza tambe tout te fia matela na sefi ya bwaka nzoto a rideau bwaka nzoto a drap fia zanga bosala ba émission ba ndako na bino bosaka ba émission na kata ba ndako na bino to mona ba ko sa no ba télé réalité ata na cuisine to olamba na libanda na mbabola na makala otoka makasi voilà fia toka dire ko kata te pona désolé nani dosé na dosé on tourne la question non dosé t'es la vie dosé na dosé na mona mo kende bela mabe et ça bien te on a ça biso to linga mingi asala biso ba bien na bandako personnellement ça bien télé kilanga Patricia Mapungos hein Mapunga papa za babi Léon Mufinigu Grenoble babi Grenoble mokonzaza moko papa na biso mon beau frère chéri hein Léon vraiment fini ou babi papa za papa pembe papa za papa za papa pembe Léon mufini wanzungu papa bon pembe hein tout sous moi cinéphile moi pembe à 1000 étoiles babi Patricia Mampunga na pesio mbote bisika bizwa mio anzete de quelque part toloba te po ba sitocha ba Muchopi ba yo obwaka batina nema bato miyibi wana ba yo osenga bino kodu wana mboka wana et sandeni ni don Muchopi bonga masokola nikasa lipeke ko maboy très bien Musa lipeka eza boy ndenga na chebu pona émission toza agité
ndoza que agité tango cha agité tango cha pekeza propre awa voilà eza na propriété là ta montre propre boy merci vous comprendre yo katanga ka émission tika loba mais au premier biso que de retour hein parce que bunga kimikolo makai biso fort te na bungi te nazali mais yo ndepe obio po belakiti si comment okondale kanga yo po belaki le ketchup panda je te salue muto aleki sakatola na propre moi mobali maleki sakatola na propre le ketchup panda muto cha bango mal à l'aise sakatola reva na bimana le ketchup na zoe wapi le ketchup pa bio sakatola solo kende kuna. Merci beaucoup Liliane Yagola, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci pour ta participation. Au salut ce plaisir et trop commenter vraiment belé parce qu'on va parler c'est à tout le baratou c'est que les gens disent tout dans cette émission la biso mozindo to kota vraiment la profondeur Mucho Palba va propos naé Yagola va propos naé les propos tennis sangas que son notaire. Merci à mon équipe technique ou à la moni Jonathan Dario de la caméra, pourquoi pas les Ketchupan na mobile PMB, merci à maman Jackie de Colonne, pourquoi pas Amédée Massoudi Rams, Bambo Tebele, merci à José Santos, Nakata États-Unis, wana vieux moro bien, vieux moro propre, vieux moro boga, Bambo Tebele. De côté Limbalo Koya, la chaîne Nabisuka Congo Liziba TV, va être un invité pour parler de ces mots de l'actualité. Ciao. Congo Liziba TV, Congo Liziba TV, pour plus d'actualité, abonnez-vous.